Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ayo, à propos, oyo fabriqué. Nani? Fabriqué. Fabrigas. Fabriqué. Bah, on s'en monte à l'oukuta. Fabriqué, ça monte à l'oukuta, il y a faux. Kambo est baf. Donc, ça va mise à jour. C'est normal. Comment dire Mamoutou, comment le bon yayo? Aussi les capés. On a un problème dans Moutou, au Bella. Oh. On a un problème dans la tête. On a un problème. Ce qui est déjà là, na boyi ko yemba nzembo, c'est que na lingi, bah problème c'est clair et net. Toi total nzembo awa. Oyo. Oyo, déjà on a un programme qui. On a ça dans studio. Avant il y a ma cabaret mais voilà. Revoir. Akati. Oh déjà, eza oyo ngana salaki témoin na silica carafouche. Non, nga ko tena mambo silicate. Merci. Ponani lokuta ya boy. Ponani lokuta ya boy. Ok, mon tragédie, on est qui déjà adore. Il y a la vérité que, en tout cas, notre la français moko comme tragédie parce que il y a zoko ça qui est mutabaki ça qui ango. On a le bien. Et ça nous est mon attaque faute il y a comme les sang. C'est que ngapé ba yela kingango. Eza yangaité. Parolier muta. Ce qu'on a place est-ce que Fabrigas a kolanda ngato kolanda parolier. Akomele yaya. Nzembo yela kinga pona nini. Au pêche mo sur moto na biso ngana ko sakate eza awa zela to isa cameraman na biso ati la biso pose to landa makambo oyo bosola kina parole la tinde bongo yembi plango donc non mona kunde na koloba susu esquisse te po oyo ya passion di melanga keza bongo non oyebati donc eza ba plein c'est kenda ki tango ekei na monye beti 2-3 mois a solo la te a ebisinga pe suite favorable été mais na comme surpris assez yembi na disque donc na m'équipe au komele awa mais non on a eu réaction ngande na mon père on a bon ça m'a besoin comme malama kati mon père parce que ozo l'accès ya ngote faut ko kata mon père sultan kata Fabrigas mon père na bibia mon père kati mon père sultan faut y parce que ça kati na retrouver string parce que moto muso mo na zo raisonner zo kanise bena noko nzoka na motu na string ya na motu le kwa mwasi et puis to ko sa ou guerre pena yete parce que asenga ne ba pardon nini moto eboma matemo te peli benda koni ebemba koni ebembe ya koni bemba koni ex na ba landa la moni na ba moni yepi azana moni tekitoko c'est bon oh c'est bon changa rapi makambo na beba kitoko gero masuri to peso ba mbote timbara oh peso ba mbote belé Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir la Nabiso ya Congo Liziba TV, voilà, il y a Kevin et Panda la Ketcho, autrement dit le manager de Kinshasa, Moupanzi Sango ya solo. Mais ça y est, YouTube, pour exemple, YouTube est la TVT, au monde où vous katana bino nyoso, on a perçu bino, tout le temps, actualité. Puis 2019, on a eu le tigre à mon tout temps, puis on pas pour les rater, pour les cas, pour comment, ah, il faut les cas, non, non, là, ça va. Mais on a pu vraiment merci le roi de Balinga parce qu'il parle le roi là-bas papi le roi la carte limitée formulée à Souka ce au monde papi le roi mon gouvernement de la Rana au monde José Ndombe Choman au monde José Ndombe Choman premier ministre Junior Moussoukou prêtre HPR de Babi on a senti papi le roi vraiment Babi sans oublier la vie nanga pour ce qui parle nanga à nanga bien Babi via son mari la mana bon na yemo si ya mon lex aigle noir si ya moulek na pesier on bote vers sur na biya de bosso pour na voyager si ya moulek aigle noir pour l'oublier Jean Paul Weli nous dans la sans oublier ya Willy Moucheni et Tolonga émission to ça lelo un un problème té un un peu compétition té un un peu local kambu té na ça puis na bo mape muto té na na ça émission ndi na sala karama na ngai na zanaye anakana il faut loba
émission qui est à 2 heures de temps, on a évité. Elle fait des socs. Pumba. Ouais. Bah bien aussi, parce qu'on a une nuance de pliques. Ouais. Boni. Ouais, Gito. Bien habillé. Merci. Il faut qu'il n'y ait pas de gondo. Quel kilote ça? C'est au Landela qui vraiment. Nalandeni. Landela qui qu'on avait une kilote. Non, non. Oh, comment là? Bonne santé. Ouais, santé, ça va. On va dans l'outil, on va puis absence au mois 2 semaines, une semaine. Ouais, on avait été dans un tour à Gabon. Oui. On avait été un tour à Gabon, vite fait qu'à 2 semaines. Après, on a eu un Kishasa. Bon, 2 semaines encore. Vous avez but ça parce que tu as voyagé là, but la production et le roman robot. Bah, on a vu que sur un projet. Commerçant ou quoi? Tout à l'heure, projet, si on a voyagé, peut-être on a eu des vacances. Qui est venu à visite mon côté à la moto. Après, voilà. On a été le musicien, on a centralisé quand la musique était. Il y a aussi un avis de bien. Oui, vie privée, non, rien. Il y a la vie privée là. La vie privée, tant parce que aux Gabon, aux Amants, à Tchota, mort, on a Bobimarané. Ça fait comment? Pour dire que moi, je Gabon, je l'aime pas. Je suis tout baébi. Je suis tout chéri. Je suis tout baébi. Je suis tout dans le Congo. Je suis tout arrangé. Je suis tout Pombat. Au moins, na Congo, tu confonds moi, dis, mais ça va mon cause boga, banin, mais ça, tout ça avec longa jomo, boisa loa Caracas, jamais on a pas bengue d'un sola. Quand ça va mon propre, madame, tout va donc calculer le hôtel. Namna noko dans ce boutique ngata basi 10 bango tout ma bon. Yo tamo la bazine na poche. Bah voilà, non rien bon. Nakenda nanga ndota la master nga Lomos Merle Tangigora donc voilà. Voilà boni l'équipe boni musala seconde écoute. Ouais, l'équipe disque ils ont combien de niveau ni. Et l'équipe bien tozong photo banda disque déjà samedi to banda studio pena stabilité. Oui. Alors tu vas studio stabilité to booster parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre puis na musique n'engeza parce que si tu bien musique parce que na école na ba inater na moto ba qui koso ba douche mais toi au moins toi ba génie parce que y a ba vocation toujours dans ma vie et là au moins kita kaka ya iné quoi ne ba lobaka voilà. Mais c'est mamozo mais là disque mobile. Te nga zanga précité nga précité na ça peu course na mututé bato ba bimisi la ba nga na zana na sa boulot na nga na moment où esengi fona bimisa ne na bimisa non mizwa mututé po jomo ka bimisa nga pe fona bimisa la tête. Est-ce que tu comprends que des plugs pour Mbozana nous prêter au bimisa mais aux ça toujours non kalaming te to bimisa pala la yonde chéri nanga pala la yonde bébé bato bazwi prisonnier to l'ensemble mais yango eza na lobaki na dans ba clip ya album nanga o elekaki na ozwa ba clip musuna obwaka par après to bimisa pala la popesa elongia stabilité mais prisonnier quoi déjà yemba ngoti na yemba ngo déjà yango na bi wa ezaka remix muta sepele nango Paulo do tout sans tout ça bien linganze mbona trop ba c'est les mois remix yango to sei la kia mais quoi betité ali kambango non nzembango ebeta wa no c'est pele ga ba tu ya yo kaneka non ça remix to bimission to ça fait déjà 2 semaines kaka fallait parce qu'il faut to recadrer ba msusu moni to satela ki mingi na ba critique à bato que non depuis qu'il faut les carper na ba chaîne mo selon bato international moni que biango to bandi na on prisonnier moi bi black moi trace kitoko et puis to forcer kitoko na ba trace urbain kana mingi tenza ba fongola ba faire voilà. Parce qu'il y a le plus important, ils ont promo et artistes. Oui. Parce que à tous un talent, ceux qui vont promouvoir yo bien té, l'indimité qui est ok l'écolo quoi. Voilà, il y a toujours ma précaution pour la makamboana, tout ce qui manager à Sika, n'ebi kenzamba osala, calamité, stabilité, té congolais stabilité, bon on a pas m'envoie bien. Voilà, toi c'est la pala pala yone chéri nanga pala la yone bete wana to boire après l'accès long ya normalement to be mon single parce que album nanga stabilité mais humili mais on déjà dernièrement là où attends yambinga après 4 ans on dit ouverture pour besoin comme 19 les questions muta non ça par rapport nanga ouverture pour besoin 4 ans pour bim voilà on a pressé ça et puis non on course non on a trentaine non temps exact ouais
T'es intéressé, madame Chibolaski, moi ça Mondele, na Bossani TV na Gastino Mangala depuis Montréal wana na Canada, bana Montréal wana tozana vi bar 30 juin décembre tozala wana mambikitoko. Pomba. Ouais. Toko sola na yebisa biso na tozongi na mukina likambo oyo ya wenge nani. Parce que na bino na wenge kuna na wenge musique à maison mais toyebi kezaka premier groupe na deuxième groupe. Parce que deuxième groupe ezalaka bato bayebi koyemba te. Peut-être une différence wana. Na wenge nezaki bongo soko koti so bationo na deuxième groupe c'est que bationo no peut-être ça ba lakine nano. Il faut au moins élan après oya na premier groupe normalement ça bon. Voilà, ouais, normalement ça bon. Normalement ça bon na to ko yamba dernièrement Robin ayi trio il y a trois personnes oyo fabriquer bino vous avez dit c'est ba lakisi bino boulot. Fabrication ya Weranson. Normalement et ça normal. 3 yo je pense café Weranson normalement a fabriquer bateau nyonso. A fabriquer bateau tout parce que on t'a aujourd'hui à l'élection à TV. A façonner autre. Oye banana mokili. Bateau sous peut-être ba ko zo na ndenge mususu da so à l'élection à TV. A fabriquer yo a façonner yo. A façonner que bateau ba mona c'est normal. Ya normal ngati nganga ilese ngate. Ilese ngate parce que so dana ata na studio ba orientaka pe biso. Oyemite ko to fo ke na ngo boy ko to fo sala boya ni ba façonner comment faut comme une expérience quoi. Omoni début nyo c'est la passe après so muta comme une expérience c'est bon. Bato nyo so na kata wengeza ira so muta fabuka bango tout. Mais mutu nyo so oyo ana kata wenge parce que yende makambo. Yeta ngazo laksabino. Oh ça ni a façonner binot. Parce que où est rendé makambo. Par après et comme sikoyo ngenge ya mutu na moto parce que ouais ranson pas bimisa bana ebele mais boyebi quand même force ya oyo azana niveau oyo azana niveau oyo azana niveau oyo voilà ya wana. Mais Robin va fabriquer parce qu'il y a un handicap moment à bêtis balamor repesi parce qu'après kozala na ebi na miko tourner est-ce que vous avez na première il y a na 4e groupe. Ah trois franchement na habité. Vous avez un musicien, vous avez ouais, tu as un musicien, mais n'habite mon temps na kana e nga ko ya te prona loba. Loba makam sono yemo a ça que te place à avec ce que vous avez na premier groupe télé des Azara qui vraiment bien la c'est quand la raison yemo e bi fina c'est quand la raison ngala betaka o ya ngai nga moins na yaki ba pesi makam depuis que yema nzembo na yema correct et puis pesi parce que to bunga raté ouais on sonne pas pesa ba te belé banzembo mais sous pesi mbate to bunga to ka sate so ba pesi moninga nzembo nde ba ngimo mona na concept wana ti ngato ba pesa ngesimba mal ouais ensemble pe a pesa ba te belé pe banzembo irata a comprendre que ngenge ya mutu na makambo azana ngopi yango ya accompagner quoi. Ce qui va être un pose avec avocat moko tomboli. Problème T biso. Non, problème T. Et ça qui n'a pas mais elle a fabriqué T. Il y a bien ce que ça a fabriqué. OK, c'est bon, on est engagé Robin on a où rançon. Pour engager des pliques parce que n'a pas avec musicien le roi ba musicien nyos. On est engagé Robin on a où rançon. Yo pire nous a gina na wenge. Na wenge? Pire yo massa aux toujours né partager makambo mingi bonazaki na dans ba to ai 4 qui Fabrigaz Café Room ya lobe so donc en fait bazab na ba master to bande pina ko partager atana na problème isogi pas na problème ya lobe na yeba katangu makambo ekomela ka na Bercy abenga tokutana na lisala afanda bandi koloba nga pe na fani na dossier ti monima po abenga nga po ni pa biki na mutu na donc voilà donc ba master on a partagé ba mambo bien entre bloc mi kola zara kit nani entre biso ba na bi ajalobe sauté mais habité bo yimo so chona la besa ko mona na lobe so ati yo la kota ba cheno bon na bi ajalobe mais quand même na bi que Adam mukolo ngape na mukolo quoi voilà boyo na Robinho mais non quand une mission na bec à mukolo nanga c'est ka mukolo nanga bon songa muta mukolo nanga parce que obi ke to wela mukolo mais to wela liwate parce que tango botami liboso mutu wele na peke na okufa liboso so ba cheka liwato bina na okufa liboso mutu mo ta olinga tenga na okufa près comprendre mais mukolo te ngaka wele la pas de problème et ça ndenge sala mila soki nzamba sa ke Robin abota maliboso na ngai est-ce que faut les zenga non
vie na ngat Vie na yo. vie na Mais au moins on a dit le vie na osala 1 million de vies, ba vie belé na YouTube, azo ningisa mo. wana nga Na sisa na koloba, azo ningisa vraiment et ça là on dit ni komona ke yana mobile lokola Robino Mundibu, bazaki ozaki ne na groupe moko lelo pa betaka vocal moko oyo sali to banzema nene belé avec ka nzemo moko pe ya bina ke lelo moni ke ba 1 million de vies et ça le comment? ça y est l'autre Pour y aller vivre des amacabres. ça y est l'autre c'est bon c'est bon C'est bon, t'es loba. C'est bon, ça y est. Bah vie, ça y est, vie, c'est bon. Ce qu'on fait à ça. Les cabinets va vivre mon point. Pas de vivre des amonnés ma. Bah c'est ça, mais les cabinets la vie, c'est bon. Bicho betouya malé. Carré. Lequel. Yo. Na kota ba genoté. Oh. Na kota ba genoté. On l'a traumatisé ba tout mususu. Quoi ba question, petite question pour muta comme asiba pas. 1 million de vies, mais ça la rabie. Déjà, depuis peut-être 1 million. Bando banika. Ba vie en Moscou et rapporte à Nîmes. Parce que mutu a beti 1 million de vies. L'habitude c'est que ba concert peut faire de l'andamana ya balibanda ba makambo belé parce qu'il y a bato belé bataillon en un instant. Mais il faut ba concert peut zalati la ba Bidjango ba makambo tout tout monde na stade plein ba makambo tout la fait la peine ba preuve. Comprendre, voilà. Par après, azana indusa na idéologie na ye, ya osa la promotion na ye. Mutamta na ndenge fois c'est la promo na ye quoi. Ako ko vouloir bango témoin ezolo ki la bato ba problème. Ouais. Mutamta na idéologie na ye parce que tant que na télé a toi qu'on défendre ba art na biso. Normalement faut l'obéir la sala na yazo sala. Bon, le jaune. Nga. J'ai moi ça la manango la son na beta on kara tapa et matina ngo c'est ça j'ai mais bato ba ça la déjà comme va vie ngo oya mais aux autres partout à féliciter mon ninga la féliciter merci beaucoup et mata c'est comme ata plus de 2 millions et mata c'est mata penango mais causer des problèmes termes lobby des prix pe obéir Robino bossa moi featuring et rollingango tout le bien stabilité. Oui, parce que oui, avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, ouais. Avec le temps. Ah, pour y aller, tu n'as qu'à dire comme il y a featuring, tu n'as pas comme on a dit, tu as petit mouquet, ils ont passé pour ça les featuring. Faut appeler un succès pour ça les featuring. Bon, c'est bon. Hein. Problème est mais au moins. Bato belé ki bato belé ba beng sangana sa ba featuring. C'est là oui. Oh, kana aussi là na bato belé ba beng sango ebi. Nani. Oh, ba c'est belé. Ata des personnes tengela. Te na posa otanga ngote parce que ton akendo yembe na bango to sala ngo entre biso. Ya robomba na. Entre biso donc na kenda na yembe ndenge ngape na za ko inviter bato mususu ba yemba na album na nga. Kasi na makambo za so mo déjà dans 6 ans makambo. Déjà quand on a bien c'était plus grand succès. Robomba. Bon, ça va OK. Robin a succès. Featuring ni no moni artiste moi monene mboko abengise basala. Ah oui le longo. Hein? Oh, via Willo tika ya dans makam na biso te, via Willo gagna ba côté na e. Tant to lo ba photo lo ba chante. Via Willo beta ba biloko na to ndima e bongo. Ah to beta na atanya na combat rappeur moi chanteur mon Gabon so ba utaki wana. Monisco que monde Robin ça ba rappeur c'est pour cela faut comprendre te ngana kota rumba. Mais des matchs pesa bientôt là il a fallu pouvoir. Bien. Et ça le coup à Congo. Il faut que tout ça télé na ba combo ba tout pourquoi? On a besoin de mettre maman comme cela ba te photo betane ma sola auto yele laki. Ma solo to yele laki zona no Robino China en évidence quoi. China mo panzi to beta ma solo to yele laki. C'est là na. So so là na. Qui me tient ma be comme ça parce que aussi là na on comme ça qui me tient ma be ma place comme makaka bato. Ndena va boy na match na makolo na kiti. Plutôt na mesa. Mona match boy. Oh mesa na. Ayo. Bakito to fandeli ya nani? Bilambo na lati ya nani? Moni o ngana zana na se contacta na ngo. Oya moto eza ya moto nga batangisa nga bongo na famille na nga. Oya nga eza ya nga tiza mabe eza ya nga. Comprends? T-shirt to ata lobby de plika lati mabe ma eza ya nga. Ya batu na contact ya ngoti na tala ga ngopeti. Na tala ga kututsi. Ya nga te ya ngati. Parce que l'eau y a les ketchup comme un mandé, attends la force.
nde nzambe apambolela ko nga nayebi te comprendre te wana balongola baide côté wana balongola tobeta nde lisolo toyelaki voilà tobeta lisolo le toyelaki ka toleka mwa moke mais aza vie na so featuring na stabilité ok venanga Robino Mundibu merci beaucoup vieux en tout cas ba featuring au saleleka très très bien voilà merci beaucoup quoi. Ouais, ça peut monter et dormir na ko mata mutu kana d'accord. Ah merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, merci Nabitou Boulingi Kevin Epanda la Ketchou. Babi na Turquie, on a les 30 autres dans la Turquie, on a na Istanbul Babi Valimba la Sele Mangaya Tokozala wana. On se Boulinga Kevin Epanda la Ketchou Nazoya. Kala mas. Atalio. Ah. On dit na likambo na to ya mbo dernièrement avec Fredin So qui a retiré la biso image wana. Likambo ya epave. Zembo epave. Oloba qui n'a pas osé que oloba. Un artiste na biso ya monene sous massa na yo azaki pas pire massa na yo. Mais sur Fabregas. Ouais. Pona nzembo wana. Ouais. Aloba qui poani oluka qui était ce que nzembo nzaki ya yo. OK. Boye pe poani aluka nga te so yo ke massa ne soit disant ba ndolo ba pe biloba loba pona nzembo. Aluka nga te poani. Flèche aller accompagné du flèche de retour. Comment ce qui moninga asali en côté en retour yo poko sala ngo. Mais un maestro. Un maestro. OK, le cas d'un maestro atira na maître na. Comprends? En fait moni na lande émission na bino parce que na Congo na zo attend ya otala ba biloko na net te bika ba méga biso ba pauvre. Ba méga passi quoi. Mais au moins la kenela mboka libanda na jumwa temps ya rotala na jibina temps ko na tali pena nyaso na tali nazo ko mais faina sukula no maya kisasa pour kibonia maekota Ça fait côté moko ya impolitesse izalaka mais côté pe qui déplique la normal na zala pe vous comprenez donc en fait lelo to sur la réalité to tika mensonge na TV mensonge c'est lo mabe les éloignements malamu te kutunga ti to côté ba makambo ba Robino fallait pas que tu fallait to bandana na makambo parce qu'il y a un gondis important en fait oh bon mona ki na émission na yo ba propos oyo fabriqué nani fabriqué ba propos au fabriqué no baki et ça pena moni les véritables fabriqués de yewana pena oh bon qui wa yewana mon hypocrisie moni nini comportement ba bomba ngote ah tout le que se faire moi na malamu comportement ba bomba ngote ngana komi sinkolo fallait to koma na stade fallait to koma pena na stade parce que ça va qui en fait tant on peut ça ba preuve ya nzembo bon mona que les vraies versions oyo tozana ba oyo tozana ngo eza nzembo te na ndimite ke eza nzembo na ndimite ke eza nzembo obi poni na ndimite ke eza nzembo na banda no na liboso masa na biso alobi nini déplique à un niveau 1 an ya osala ba rumba lokwa onga asala raté frère pour ya beti ba tabita ba nzembo non pas de souci obi nini tozonga nanu parce qu'il y a un côté moi philosophie nga banda philosophie kala oui première vocale nanga il y a yo botele que évangile apôtre Paul Nanguya pour yo gagner menanga rien que par un simple de tes regards bijou ngwamae depuis minitango on embrasse nouvelle religion na kombo obike tango tanga vocal bongo faut mon que moto na raisonnable parce que na lobby beauté à moi si et l'évangile apôtre Paul Nanguya directement discussion fait côté mais depuis c'est un fou attends talibo ma comment ko ba beauté à moi c'est ko leka évangile apôtre Paul obi poani lelo le ketchoko za la boye okane na petit moro boye beaucoup tana ozwaka été mais arrivé le jour wana basala nzambe ba yoluka yo eta pena que faut baso autant au sambela ketcho na pas bimi le ketcho bi kena yo luko ya no to sola et l'autre bosso pour aller manzel c'est la réalité à mon lobby et donc beauté
Il y a moi, c'est comme la puissance, il y a l'évangile, quoi. Vous comprenez? Donc, et là, ça a déjà philosophie. So, après, il y a pas si vocal, il y a no Natia Kabina, non, Natia Minita, Alice Baba, Katinza, Dina Poligo, wow, Nini. Nana comédien. Voilà un grammatique. Oh, wow, Nini. Moi, si moi, boy, pena bien, boy, na bolingo, avec na fani. Wow, il y a eu botel qui évangile l'apôtre Paul na mouye. Boyoga, toye les sous. Na ye les sous. Yango pona yanga la defa motema ya levier na tantsango kaka pona kobongola na tira mabena malamwe ata oleki selinga ye mungu ana ndungu na supu ya bolingo pona boya yo kasi de mapana kolia yango avec appétit ba compliment paye paye ata balobi na beta na basia mama sokoza na jibu non, il y a une histoire en attendant. En fait, il y a une philosophie déjà depuis. Après, il y a une déception. Les lohéza, il y a somo, à front. Déception, les Congo, Bololo, Koleka, Bololo, Manachaki, Tembe, Boli, c'est moi, Pumba. Il y a qui ça suit na basuka ko to mona moi ba comédie bandis ko kota eta ke bandis ko ba comédie ko kota na kati na wazaki nzembe c'est pas la comédie tenga mutu wana za onga so landeli mutu wana pomba leno zemone nzembo ya idée mère c'est pomba niance yenda ki ko baksa ba dio ba sala na héritier na poto à se souvenir bien siko dia so na beta babilo ko boye pour ne pas na kende na ba représentant. Non, tondi manarata na ba art auto salaka. Comprendre? Tondi manarata na ba art auto salaka parce que nga jamais na liga na TV pour na boya art ya Fabregas mais ayebake tokoki pe kokokana te parce que yo za ngadios nga na za muta ba sérieux salaka ba upo. Non, ya za comédie tout. Aza de so landi ba nini ba ala trop comique. Leader quoi na se afanda kana ba obi ndanga emba libosi za ndeni njambi na ngai njambi na ngai yoga njambi na ando sima mingi liso njambi na ngai yoga njambi na ngai to bunga kate to bunga. Il y a un problème quoi. To bunga kate ko boya tala muninga te foto ndimanaka alors soko boy ba boya yo. Ah boyo. Nyo soka epave ndelo ki ba problème. Epave ko tuté to sokoma. To koma ngana za me ko expliquer mutu ke ko boya na balo yengete. Ngana linga to koma na fazo. En fait les anime. La salle mission moko boyena abandana ko relever mo makambo to mayele ba comprendre. La salle mission moko na Frank Stein na lobela na makambo ya ba production et tout. Webi dossier na utara wapi. Moi na mai na biso eloko to bomae. Fabrice nos a front na biso eloko e bomao. Aux maladie des mots, sauf fandina bateau, tu parles trop, on a maladie des mots. Vous comprenez? Ma camionne se tonga bateau. Parce que nga moté mutuna leli ngo ve na biso pe fali. Alela nga pe na TV ka tonga ve na Cameroun ba registra bango ba mama mtu wa ne total. Kitoko te to lobaka. Ko tonga na fanda bena na palais bon matin mobe. Pour nga bomba te nga véridique na makambo na moba ko te na pe na palais. No. Obi que mutwana netika to fina batebela obetaka ke afa produire yo mama mutu to fa produire yo mais abi biso ke soki ya ko bengo na 7h mo bima ba 12h tanga ogangelo na miso abatu ekusa mabe soki réellement vraiment stana yo nefsi mobe mais so il faut produire nga vamu bazana opane apa fa wana mobe pa kenda nga na ebite wana o moba memele mais soki déjà na master na so comme na mbongi belé pas produire nga italimate ilanga l'art olinga l'art au produire ngo tiembongo no anje au promouvoir des plics je m'en fous nga musicien mais pourquoi faut que no bete lango bato te la calomnie musala na ya mwana kota fana réduire ça bato siko l'été toki malembe ba guerre déjà tant on a larga qui déjà na émission yebo déjà yebi na mutuna ke joa lo bananga parce que tant on monta 8 heures ko benga yo te poya biso ke fona produire yo parce que lelo sko fona lo ba vérité a benga parce que soit disant master na fallait pas les canate va lo baké non fona produire yo mais on so kendo beta ka ngo ponga na lo ba vérité lelo
faut que l'obéta nga na ko lingate jamais na zana problème mais na mission mo pe pour mona ki na ki moi mayele na tanga pe kombo na été na boaka ki libanga mulili tu comprends na tanga kombo na été après moi ba makambo mususu na moni on to relever point mo boye oui o pena o e choqué nga afani na mission ya ser na biso fifi siwa ça pena muto beta ba tu mususu ba ko senga nga te Fabrice tika lukuta s'il te plaît na ok malembe moto na sa album na nga na ko sarati to na sa album na nga obi ko longo na orchestre mo boye toujours balance ezaka na vie ezalaka comprendre siko so na problème on okelela pa nani pas monina ozarana bien voilà na problème on fait na que ne parquet et tout Nathalie nazaka mbongo bando senga ngo bika bambila na biso Congo mbongo ba ona zangi na poche bando ko kate meba okende nanga bit ya bambila na zangi po ba ridiculiser nga par rapport ya mère Alifante na ngaki ba ridiculiser nga na koma pena parquet ba ridiculiser nga na okena nzela na moni Christian de Kona neni Fabrice azana te to kiti wana pe ya na problème mo boy a 300 balles a pesanga nga na kosa rate tant que massa a pesanga 300 balles a pesi bambila a faire ça nini eki comprendre ko zonga na kuna komi na palente a sabete lengo ba mission na wadia kala lisono betelo ça fait 4 ans passé 4 ans je 4 ou 5 ans passé 5 ans passé on peut sortir $300 tiwana na yebi aide au Fabrice a salanga lisusu te soka la franc soki bato ba na ndako na ba mona kanga déplique na ndako na na ndimité mais on a la franc siko comment après 4 ans oyo bimiselo kwa bongo na TV te faut la bon Fabrice besoin à $300 pas il doit $300 oh non quoi ça bon que ndako ba fin du mois me soit atteindre là non silica ya faux na lobi bien les ketchou na kosarate na loba la vérité on comprend na kosarate mais yeba yango yaya nga ba bobola mutu na salela yo nanga na nzambe de to bien mais jamais aucun jour on y a na TV pour na loba ki na salela no te na salela no te na lobi bien boy fin de moitié na moi bon foot là archifo na lobi bien na lobi boy bolamu onga réplique na salela ye nga na tikala ko loba na TVT na tikala ko loba na TVT mais du moins nga déplique na Fabrice na nzamba likolo nde toyebi yango mais t'inquiète mon frère tes $300 eza zala pe na courage ya na zong selo 300 balles na zala pe na courage wana eza kutu na poche o chaki ça un peu ça na te afa eza yango mais zala pe na courage ya ozwango yango aza pena courage ya ozwango aza pena courage ya ozwango parce que tant lobby dans la TV on comprend et comme dans la bêtise nga na tikala ko linga jamais na problème na Fabrice na tikala atana ba émission nga prévenez au côté de ma camne belé prévenez kota ko te loro na été pour na ko kota pe loro mutu ti ko kota sali kam na luyengete prévenez atana émission na oyebi na répondant mais lelo oyo ko loba pa buzo ba mobo na TV zala pe franc inoko ko kende à côté te zala franc oyo ko récupérer $300 balles nao so mususu eza leka na TV susu lobango na opesa peut-être na ko bossa na pe s'il te plaît so mususu eza bonia na vie faut ça décisif so mususu eza leka na TV loba yango so mususu eza leka na TV faut lobango parce que tant que ça là na babola mo TV barate mais ozoyo ozolo na parabole ngane ce qu'on a bimisho ce qu'on emploie ça parce que on a parabole ti parce que on ta frère na biso yemba bola mo elekebele te on a salé le oyebi elekebele likambo eza les mecs place à ça tout le monde dans un côté ya on a lobby comportement ba bomba ka yango ti
Tommy Salimo na malamu yango suka na masali nini ake koloba depuis ka yebi mo tragédie. Mais si côté ko koma siko suna point wana Fabrice déjà pour ton information ngana koya te na TV pour na biso yo ne muto comprendre mambo bien te c'est toi yo muto comprendre ba prévisa ba prévenir sur ça yo ne muto comprendre mambo bien te parce que ngana lobby na quoi en vouloir y était quoi en vouloir je peux pas t'en vouloir oui. C'est mon français hier muto comprendre le français parce qu'avant répondre nga bongo hier peut falloir comprendre mo ngana lobby que je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir. Ça veut dire que tu es français. Oh, il y a yebi. Il y a yebi. Pour y a un sujet français parce que on a la musique. On a la musique. On a la musique. Il y a un yebi français fala zonga nanu. Aïba. Mo onga loba qui on a sengo loba nini. Histoire ya nzembo. Faux histoire, faux débat. Faux histoire, faux débat, il faut comprendre qu'il y a makambo mosusu na se. Na joie ba makambo ebele na wengi musique à maison mais pour na fabriquer zoa. Na joie ba makambo ebele pour en protéger tout le monde ça ni. Na zalaka vrai ami na e. Vrai ami na sens ya motema parce que jour au décoller pas que pour tonga na ebaki. Na so na zali ba massa mso ba benanga sani. Na ibsa wera to kanga iti. Na vrai ami na tika vrai ami tina suka. Na ebi ba makambo te bon pour émission temps penezate. Vous comprenez? Le roi temps ça to beta. Na ebi ba makambo ebele. Tia au sala album nga depuis na ebi. To ya ka pe pa wera to yembi pe. Oh nga fa na lokwa ya usa ba makambo na e. Ngeta na ngate. Oui. Donc on a bien azala vrai ami pana ya ko ya te na TV abisanga mo tragédie mais et puis à parvenir ko kosa na TV osa mutanu kuta fabriquer ça mutanu kuta ya faux à la base ce qu'il fallait to sous côté à lobby nga fallait na diembela ye fona ça be mission be te nga ko ça le mission tes frères ce qu'il fait na diembela yo ninga zo loba fallait na ngana sani na ngepena yemba nzembo ngo to sani ni grand prêtre yembi ngapena yembi bon to sani to tout na po sala nini e mata po e matisangati e matisanga po so grand prêtre yembi nzembo ngo ngapena ko yemba ngo e sani nini e matisi biso prévenez ozo laksa ke azali na besoin te to za ba problème ngana boya ko yemba nzembo wana siko na boya moi parolier ou na boya ngo ezala ki boye expliquer bisona parolier wana yo Fabrice faut que nous louane parolier ko landanga te kende ko swana na parolier na jana zo mutaliboso siko nga na ya zo mutaliboso nana nga na zo mutaliboso etali kutungati mais patu nga na loba onga na yebi nde na loba ona yebi te na loba te na loba ka onga na yebi tout ça les missions mo pas Gloria Olangi tout ça qui na master na biso mo parole pe sa biso banzembo gelor d'ordiam tant ça les missions ezaki émission télé na kin gelor azoloba a parole na musicien ba mbi biso mba gelor azoloba par rapport ndé ba musicien ba lié ba mbongo na ye ba makambo tout ezaki en pleine émission nzoka parolier wala adiv ye pa bande kolanda émission ba sok c'est nasko parole en tant que musicien abi Gloire tout le monde, bino ba musicien bo salara bongo poani. Alors on a peut-être attaquer musicien, faut défendre ba musicien. La TV na obi que non, Gloria. Nga eza vice versa. Bango pe ba parolier, ba salara biso pe ba G ya bozoba. Prévané nga adiv asalanga bozoba pe ya makambo ya nzemba. Zo akutu nzembo na msusa pesa brigade. Parce que brigade poani tozani ba problème te. Peut-être biso ba toi ba ta compréhension. Na ko sili sana biso émission. Na gelo adiva benginga allo ya pour ni ko loba bongo na TV na yebise ya makambo na loba na TV na kosi ote eza ya solo na koluka na sala nini na soigner eleki na bandi projet na nga ya stabilité normalement to kosaka na TV to somba ba nzembo to soka na nzembo ba parolier na bandi ko kangisa ba nzembo masana moto za ne juju dikon absanga non nazaki na div ana ba plan bien même si juju na c'était juju garçon a déjà à la sérieuxité
te yo yoka ye nano nyonso eza na telefone nanga nakomeli Adiv grand prêtre neni atuni nani nabi te Pomba Pomba ok ya nayebi c'est pas la kaka nga tonto solo na téléphone ke na soigner nayebi c'est mais likambu oyo yebisaki nga ya ko soigner maintenant nous on soigner yango te oui Adiv ya ko ya awa pa na nga na pale oui to fandi abimisi nzembo liboso rien nzembo mi balé ayo bimisila nga nzembo wana ya epave nga na somba yango on a dit des parolier oui na somba yango te ayeli nga nzembo wana par rapport ya nyongo na nga azalaka nango po asala nini ase racheter pas des pliques to sa nini to soigner nzembo azalaki nango ya pesaki mutu mususu na sali nini nazwi nzembo parce que nga d'habitude na tio ordinateur na travail mingi na ordinateur nazwi nzembo kesha yaka to kotisi nzembo na sali nini na kotisha na machine na kepe na studio na programmer pe nzembo pour ekota na ba projet nanga ya album Adiv asa nini akena na bandi oyemba nzembo avant koti na ba rep na si yo po ndoza na ba rep na mutu na yebi te ke Fabregas pas na nzembo wana na bandi oyemba nzembo na yembi nzembo to programme ngo pe tout na kompo yemba na ba rep par après nani guitariste nanga Jonas est-ce que président nzembo oto yemba awa na moni Fabregas a osalela ngo live ba snap et tout na bi c'est vrai tindelanga nini snapang abwakelinga video moni Fabrice na kataka azosala bato bele batindelinga ba video toye tokomi na studio obika ba master batambola na biso ba bureau na biso nde bazaka plaisir be yembango kaka atanke mutu ya mayele na bisi bango te auti kozwa ba problème na Robinho pona makambo nzembo wana ngam tu na lo ba propos nanga auti kozwa ba problème soki biso pe to koti na piste oyo faux et osala faux ezala nzembo noko asala nini ayebana bato to ata musique bo so déjà ça na besoin diembela na ngana ndima banani ba proche nanga mais na katote Pomba tandis que yobi ke ba snap banini yoki moninga zo yembango ya lukio pete abengi opete pour yozo ki ten na parolier te tout abi elo mo ka so zongi samke e pour nini des pliques à lukenga te yo lobi ke yo mutu omonaki Fabregas zo yembango komona Fabregas ya ebite ke yo déjà yembango ngana zo ki yango déjà ngana sala ba snap te ngana monde ba snap pas Fabregas toye to fandi na siège na biso ndenge moko pe masa mo parole nga yembisa nga nzembo ya vie na biso seleo de moi-même en tant que mukolo boy ba mama mususu ko gérant ka yo moko sambo zona ba problème na moto na ça ya na yemba nzembo te parce que vie na biso seleo azana so na yembi ngo lisusu et ça faut bandibite ke na sina vie na biso seleo azai tourner na moment poni na boya ki déjà ba problème so yo lukelanga ba problème na vie na nga tango na yemba et ça faut na scène idem na yepe ko sala ngo na nzembo ya epave na yebisi bayaya tosala nini toyemba te nakomeli parolier nako eza awa nakopesa yo nakomeli yaya nzembo yelaki nga pona nini opesa mosusu moto na biso nga nakosaka te eza awa zela to isa kanama na biso achila biso pose to landa makambo oyo bosolaki na parolier natindeli message ya zongselinga audio tokoyoka Voilà, tu as juste après. Freddy Soki. Ma vérité, ma vérité. Pomba que normalement attendre na ko s'excuser lisusu. Donc ba plan ezaki ndeni, ezaki ba plan na mena yo kisinoko. Tant na kisinoko noko pa umisi a sololi na ete. Tant wa sololi na ete kandenge na omona pemba moko ayembi yango wana donc ndenga ayembi wana na ebite. Donc na omona kunde na omona te na monika vidéo mo ya bongo ayembi plango donc na omona kunde na koloba susu esquisse te po oyo ya passion di melanga keza bongo na oyeba te donc eza ba plein c'est kendaki tango ekeyi na monye beti 2-3 mois a solola te a ebisinga pe suite favorable te mais na ekoma surpris assez ayembi na disque donc na mekipe okomele awa mais non na super réaction te donc na omona kunde na koloba susu esquisse te ndeko na ngai. Bon, de toutes les façons, le gars moi mon amour pardon. Attends un studio, attends un parler. Ma vérité, ma vérité.
Voilà. Ok, audio parolier. Parolier lobby oyo ye fallait aloba nanga. Allez, ngape na binini OK. Na tiki nanga. Mais pour Bonazo comprendre, ça veut dire que déjà vous avez un billet au moins déjà avec vous. Yango nazo loba na ndimite ke tokome bana po na nzembo. Ezala ki déjà biloko ezaki dana se. C'est que vous avez dans ma campagne déjà fabrication. Non, calomnie et loko liboso tondo wele na se ezaki nini. Noko côté toi kendara. Si on comprend, ça veut dire que quand on est sonné, on a déjà comment déranger. Nga déjà que tu sais ton nanga parce que na bicho na bombaté na sala ke mission na Frank Stemai. Yoka te tokende bien. Bon mundinga zela. Na yebisa yoka na yebisa musique na ndenge tambwa maka. Na yebisa ki parolier wana. Na tindele maloba kendo yebisa Fabrice. Mo be petanga yebisa na FC yebisa atira ba blague na. Ya baja parce que déjà to benga na sauté à cause ça batoté to benga na déjà les sauté to blokana te ngiaza numéro na ngapi na za oya yete parce que sauf Fabrice comme na benga lova a epsi lova pour combler nga Fabrice ba benga nga jour mususu a na gloire langi pona ba makamboka oh comment yo musicien soit disant master na yo pour ba makambo ezek bele moni awa misusu ekima o ba benga na gloire mama benga oh allo déplique yo nini ngona maso to zana ekutu awa zo ouais kimbala moko na rappeler gloire c'est que ça nga bêtise oté so Fabrice na besoin benga fa benga nga use intermédiaire à Fabrice d'où est là ça que déjà na basse to benga na raté tout ça raté mais na ngai na kimukolo na linga kité eza la télévisé parce que to beta non li solo ya nzembo parce que soki déjà nga na boyi ko yemba nzembo c'est que na lingi ba problème c'est clair et net to total nzembo awa oyo eza on a programme qui on a ça in studio avant yo comme kabari mais voilà revoir Akati. Oh déjà, eza oyo ngana salaki témoin na silica carafouche. Non, nga ko tela mambo silicate. Comprendre? Silica. Elle que tu es mambo silicate. Ya mambo silicate. Epave. Comprendre? Il faut changer d'être épave. Te nga ko pena ba titre ko tuté. Yango na lobby. So dans na programme ki yango boy. So pena na zaki na posa pena mbilinge kota. Ezaki dia na studio na kwa po zongo rapide pe ta. Poto sa nini? Pour ça la guerre ya solo. So ki danga na bimisa yango te. Mais au moins so de omoni muninga abimisi ne yango te. Oloba pourquoi? So ki danga muninga abimisi te. Oloba pour ani parce que nga na lobi te ke ya nzembo na nga na mission na pe na ebisa OK et ça faute ya komele ça. C'est que Fabrice faut à s'apprendre nanani. Na komele ça. C'est à cause nga na lobi ya nzembo na nga et puis ye kokosa na TV ke ye mutabakisa mo tragédie yango na lobaki nazana alobaki bongo OK zela to yoka parolier oyo abandaki ko yemba nzembo yango ndenge nga na zilango mo tragédie eza na kati to yende mutaye ko li mo tragédie obi ndenge zalaka jomo boye mo tragédie ayebite sko tuna bino obi ekoza obino bon to pe exemple ni ndet mako obino te que ça marque bon nous se retrouve depuis il y a ça so ça marque est-ce que on marque kasi ba mi tout na oh dur non to ka sko ya to ka sko adil il y a pas dit fais ça yete muta yembi nzemba en fait on dirait ça chaîne à molai il pas jouer il on dirait pas muta yembi ça divité ça mutu mususu to ka parole on a to ka siko oh ya parole na yo qui soka ga mo tragédie et ça là qui déjà awa mais les mecs à une TV le kuta akosa batuke yende moto achaki mowana lukuta yonde moto yebi yango te muta lukuta aussi ya moulay fait aigle noir na moni blanchard kabanga na pc mbote babi bisika zali na pc mbote babi tout ça là toujours ya pardon zana lukangwa oui toujours azo lukana yo déjà babi si ya moulay fait aigle noir bi Jean-Paul Well na pc mbote bisika zali El Lionel et Calvi. Freddy Soki. On se
ce que parolier n'est pas passé là yango. Pas du tout kosa. Il y a soit de quota. Un quota. Au parolier siko. Au parolier. Parolier. Yes quoi bien ta pas ça mot. Tragédie. OK, c'est là siko. To kosa. Yo kaka si yango. Ezaki déjà. Oyo qui ozana rabe autant sozo kabie na yo qui na rabe za pour français. Na bisio. Pona ni lokuta ya boy. Pona ni lokuta ya boy. Ok, mon tragédie, on est allé déjà Adam. Il y a la vérité que, en tout cas, nous avons le français comme tragédie parce qu'il y a des choses qui sont tabaki ça qui ont. On a le bien. Et ça nous est mon até faute ya comme les sang. C'est que ngapé ba yela kingango. Et ça yangaité. Parolier muta. Ce qu'on a place est-ce que Fabregas a kolanda ngato kolanda parolier. Parce que son parolier a fait sur nzembo yeso pe ça déplique nana na mabe. Est-ce qu'on finit des pliques? Est-ce qu'on montre tragédie en oyo bimi sur gangeli? Et on a lobby avant na expliqué tout le tragédie. Il faut comprendre non, je peux pas t'en vouloir. Émission nanga liboso. Na loba qui bien, je peux pas t'en vouloir. Donc ça qu'on vouloir yoté. Dans la longue on épargne, on a ça qu'on vouloir yoté. On épargne yo. On ça na ça prendre na parolier. Na ça qui clair. Dans ma propos nanga. Mais pourquoi mutu moko boye ayekoli mo tragédie pas parolier ali anga kosa na TV et aloba pe na ba fier nyonso les kecho omoni e comme chez moko boye ye aloba pe ye ngapena songisa yanga yo wala problème na mutu obela on a problème na tête on a un problème parce que mutu dia ko loba na mutu ke monde ti tragédie et ça insulte a finga na ba parents nanga o ba souffra parce que nga ba tutu ba futela na minyava ba kufa. Papa n'a pas fait un nerval kufa, oncle nanga. Donc on a vaincu tout oncle tala kokoba ando sana, ando te kana pharmacie na Kasavubu. A kufa souffra fort pour nos attaques diplômés. Comprendre pinga ba petit nanga tout batangi bango nyonso toi famille a buzo baté. Ba petit nanga nyonso batangi bango tout. Donc on prévenait dans un endroit quoi ba leki na ba yakati. Ba yakati pour ni mutamta na quoi na ya sala cop na e. Vous comprenez? Donc eza au finga ma parents nanga au finga d'abord on detinga na nga mona palais na boko la brandinga moko awa mais sotali moi na français na za parents mo responsable et pour le français toi tu n'habites français pour éviter mais moi on avait français ngana omoni na tête pleine na tête bien faite ne ba français ba na tête bien faite. On comprend. Nakoyate français est un synonyme d'intelligence. L'intelligence c'est la réflexion. C'est comment tu réagis. C'est comment tu réagis. C'est ça l'intelligence. C'est pas les Français. Parce que si on est en Portugal, bah, français t'es. Mais ben télo na Portugal. On comprend. C'est pas les Français. C'est pas les Français. C'est pas les Français. Hier soir, les notes à moi on est dans crèche. On a expliqué, papa, il y a une tragédie qui vient se faire ici. Tout le monde sait quoi après. Il y a des bouteilles qui ont côté. Non, PSAT. PSAT. Nga PSAT. Nga PSAT parce que nga na la télé, nga na vendre musique nga. Na ko vendre français té. Nga français, mon langue. Et ça pour na faciliter biso compréhension quoi. Ça dit net lo balinga la bozo comprendre nga. Bato babungaka na habité yango nzambe muta instauraka on a habité ndeto tanga na Bible série ya Tour de Babel nde ba langue bimaki ebele oazolo ba sumu na côté confusion et kotaka mamba ba langue utande kuna na Tour de Babel. On comprend en fait ezaka ke soki yolo ba no français on so habité
il y a un problème, mais ce n'est pas l'intelligence. Parce qu'il y a une version où il y a l'obélé liango, il y a le col qui déplique n'est pas intelligent. Mais bien sûr. Vous comprenez? Dans la version où il y a l'obélé déplique n'est bien sûr super intelligent, mais j'ai réfléchi plus mieux que lui. J'ai réfléchi plus mieux que lui. Et puis la réflexion, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est pas la langue. C'est pas la langue. Parce que, vu que le programme, en français, on va dire, mais on calcul, on mystique, on calcul. Non, c'est que l'intelligence est une réflexion à moto. Parce qu'il y a un lobby bien, un professionnel. Mais un professionnel, à la TVT, à tenir des propos, c'est pas un professionnel. Parce que soit disant professionnel, il faut un manager, il manager faut contrôler ma parole. Alors c'est que madame, parce qu'un professionnel, il y a la TVT, pour y avoir la bêtise, il y a un mot tragédie. Tout le monde il y a un temps expliquer toute tragédie. Parce qu'avant d'expliquer toute tragédie, il faut expliquer que je ne peux pas t'en vouloir. Il faut comprendre. Parce que les missions, je ne peux pas t'en vouloir. Donc, dans ça, il faut prendre la parolier. Parce qu'il y a des motos à créer les camos. Mais c'est déjà la base, Kala. Tu y es déjà Nzembo. Est-ce que Nzembo, des motos à créer des bisous? Bon, Abimisi Nzembo, et bétissé dans l'eau là. Agebeta, Nzamba Bengena Angelo. Faites-moi ça dans l'eau là. Naba Angelo Fandi pour la et pas. Naba Angelo. Totika lukuta la bien te ngasi koyo eza ko tout style mo peut-être parce que mo peut déjà na quartier nini esprit mo peut eza ko tout nga mo peut na quartier sultan a retrouver mo peut na string quartier mo peut sultan na retrouver mo peut na string quartier mo peut parce que ozo l'accès ya ngote faut ko kata mo peut sultan kata fabrique mo peut na bibia mo peut quartier mo peut sultan faut y parce que eza quartier na retrouver string. Parce que mutu musozo mona zo raisonner zo kanise bena noko nzoka na mutu ne string ya na mutu le kwa mwasi et puis toko sa ou guerre pena yete parce que asenga ne ba pardon c'est pas la peine non c'est esprit mon c'est normal c'est pas la peine esprit o eza ya bien ya ke to kozaka te esprit mibali yango na zana kwa na yo na pe na kwa na nga esprit mobali te to la esprit wana esprit te pona nini landa ye na ba propos na ye esprit mo pena esaka kwa viser fali pour papa yebe intérêt parce que quand les mêmes moto ba série mo ndo komisa les rambo che poa abaluke la kofia finga ye les mêmes moto songe les souwer en son. On comprend parce que tant que Kenda il a serré vient sonner na viram bazena ba kwak ba mo ba problème ezala ki on comprend au longo koto ok koto yo au lobby au baluka li so muto no fingo ye kaka yo boko ya na TV o ebiso betake muto nani muto yambaki akosaka biso banini yo mo so baluki en fait yaya et là on a ebiso faut bongisa pe ba philosophie na yo en tout cas ba philosophie non yango mo mtezo kanga parce que tu te dis o na TV lobby que nga na soit na source na batute banini problème obiki est-ce que obiki to tika ba mupe ko to respecter ba mupe ba na lo ba vrai mupe to respecter ba biso tout to kola na Congo to yebi ba mupe nde bazalaka est-ce que obiki ko beta mupe pe mbata biso kenzamba pambola yo mais mupe akoki jamais ko yeso banda ko critiquer batu parce que tant que l'obiki da déplique yebi mot tragédie te mo pas fingi déjà c'est une insulte. À rappeler que on comprend non c'est une insulte parce que azana ba bref on a dit mon tragédie azana ngo parce que mon parler azana pour ça paye tika lukuta ngo to lobito kati mon pepe moto susa ko ya nabi na tala film moko ya film na bossa nini bato mo ba se déguisaka na balataka teni ya banani ya ba Bouddha boy film mon atala boy balati tenia ba Bouddha tsoka bazaka ba vrai Bouddha te balongola bango ba sultan wana bakuti bango na ba bal ba sasi ba nini film wana longoli mupe na kuti na string azo raisonner le roi momi mu pas raisonner le roi nzele non ya za marié ya za mu pater na bi lokola mu pas raisonner le roi rolo ba mo lokola te obo yetanga lobi ke déplique à quoi ça donale ya mwana mande vilain. Moi, c'est un peu qui et autant la brandi bien terre. Autant la bien terre. Mais les gars qui te rappellent, il y a ça. Problème terre. Les plus beaux.
c'est le meilleur, c'est le plus meilleur de tous les artistes du Congo. Merci, il y a ça bien, il y a ça ma cambouignon. Tu vois pas, je suis beau. Hein? Normalement. Tu vois comment je suis beau? Oui. On a invité quoi. On a invité. Ah? La beauté dépend d'une personne à une autre quoi. Donc, on soit comme on a un gitoko, on soit pas mon mabé. Donc voilà quoi. Non, déjà la beauté dépend d'une personne à une autre. Vous comprenez? Ouais, donc moi c'est la réflexion. C'est pas Babouzoba. Non, les anini. Les anini, moto bomama te moto peli. Benda koni. Et bemba koni. Et bembe koni. Bemba koni. Moto, écoute. Moto, oui, oh, là, où est la belle moto? Et puis là, moto zo pela, moto ekufate, moto ekufate, na kozwande kutukoni na chubi yango isu na libo. Oh, moto ekufate, na kobenda koni, na kobenda no pe koni bien. Mais na taille na kobwake na wapi na ba intéressé la moto, munduki na mukongo. Moto ekufate. Moto ekufate. Oza ba vrai no ko ba lobo, oza ba vrai mibali. Moto ekufate parce que au fini na likambo na yebité on insulter na ba parents na parce que bango ba pazo ba se donner la peine et en foutre na minerval au fini na bango tu comprends te moto ekufate moto ekufate moto fo empela ndekutu parce que oui bien nga conseil na pesa e moto a pesa qui est piste ya ko luka ba polémique ko luki à toi à conseiller bien parce que défaillance c'est pas naé comprends parce que yende muta na album na marché na place sur l'ex ba makambo ya lobela déplique à chaque nzembo parce que mutu pas yembi nzembo mutu na yembi na nga pangote yembi tika ko lobela mama nzembo ka est-ce que vous ganga na lobela kyango yo mutu na ka pe yo bokosaki yo bokosi o mano muta maele mo muta ma yo ebise que déplique ya ebise ka nzembo na ye on l'a vérifié soit des muta maele c'est yo ko on est la répétition voilà et pour yemba ki on bi faut comme ça on met la blona c'est ça. Non, mais la maille. Ah, il y a un peu de non. Faut t'accommoder ça. Où sont les gens qui sont t'es à l'aise. Il y a un peu de bouger. T'es ceux-là, et un camlanga. Oh, vous gamez ça. Ou qui n'en sont pas. Tu comprends? Oh, c'est que ça $300 par matin sur le ça. On peut des abouilles. Les anango, tobetaka musique. Moi, na autre lac, ça va prêve, na lac, ça va prêve. Ah, mais si vous en sola bien, vous en pas famille. T'es yonde ya boy. OK, na sola ma peka. Qu'elle soit bien, nous autres bien fashion sur le télé, mais aussi que nous allons. Bon manzaka kasi. Bon manzaka. Bon manzaka. Manzaka kasi. Futo kata ape manzaka. Manzaka. Yanga ngo. Moi tata. Il va kata, il va nous dire. Oh. Parce que putain, bateau baza ko apprendre dans des sikoyo. Baza ko apprendre dans des sikoyo. Vous avez été en van, vous avez été en la chambre. Kitoko, tout bon, relevé coup de piste, bien. Parce que y a tant de là, si on a la peine à moutoumabé, mais na tient un PC na mon quoi. Oh, c'est n'a pas compris. Si on a la peine à moutoumabé, mais na tient un PC. Si on a la peine à moutoumabé, mais na tient un PC na mon nom. Expliquez au tient PC na mon nom. Il y a un gos qu'on a là, ce qui n'a pas de linké mingito dans la lignée. Expliquez bisous non. Oh, yeah. Oh, wala mutu nanga pena to faza. Ngana ndima ka ye. Voilà, les boulons ba bilamo que ba sou. To tika na ba sou kilote pena. Mama, to lali pena kitoko mala pena ye mutu mtana position ponga. Position ya miso lali moi na beta na moi. On kangi bilo no nyos. Na beta na boy position na ye bien position na. Bon yezande. Ya ye. Oh, faut dire que yozo maintenant. Ya ye za moi bongo. Siko sona na mutu mabe déjà tango fongoli ba sirete to comme ouvert. PC. Surtout que écoute déjà moi qui est un vrai master parce que pisto to koti mutute il faut azela parce que mutaka moi si ya muninga awa azati comme déjà mabe moi je m'en fous na l'axe déjà ba preuve ya ngoyo ba preuve déjà ya ngoyo na moni exprime pepe là parce que le tout monde peut hériter de ça là qui moi vidéo moi pour na moni le kena ngola pour nzembo wana il a hérité na avec ba biso bezo sali no oza ko takem ni pena problème ko tout te kasi yango ba vrai mibalité ba vrai mibalité mo peut respecter mo parce que si to sali ba vidéo nga pena tona statut maintenant to kutanité ça ba vrai mibalité tant to kutana 6 fois c'est serrer la main on va se serrer la main
mais on se serrer la main comme des vrais garçons, quoi. Comme des grands garçons, s'il faut le dire. Comme des responsables. C'est pas l'hypocrisie. Tout le monde a une hypocrisie. Les mêmes personnes parlent des cas, ils ont un héritier, ils ont un avion, ils ont une photo, les gorodo. Tout est barata, positionne la nini. Ozanani, situe-toi. Ça a un point fixe. Ozana point fixe. Karine Mokondi, c'est ma sœur et tout. Je n'ai pas besoin de ça. Mais t'es où? Je n'ai pas joué depuis que c'est mon frère Toboma. T'es où? Oui, c'est ça. Bon, pardon. Aïe, il faut que ça mais après, pardon, pardon à ti. François, pardon, c'est une personne qui libère le temps. Qui libère? C'est ça. Parce que Balouki qui enferme. Qui enferme la canibou, pardon. Parce que nous, la tique, quand les jours, il y a pas la émission, on a vraiment. Non. Il faut la tique avec. Nga déjà ndenge naza boye bato bayebi nga déjà na beta bale siko na tika na ba style wana na linga kutu kilote trop ke ba mbati pa makambo tutu la na yebiti nga linga ça donc là il y a les choses il y a rouge noir qui on a blanc ouais eza nango lo oui ni na za ba kusi minene nani te ya lekinga leki aliya za danger à la sexe quoi ouais oh les plus sexy tout non tout comme sous kilote ne za ki pop vous avez na wenge ma sous kilote bon moni moni to batu souvent tape sur ba cœur sensible non vas-y non te batu ba cœur sensible te sous kilote na yo na wenge ne so na bina détail na o bien bablo so fato tika na misé et là on regrette ba makam so fa na tika on a misé na epina kena chama misé ça biso sous kilote na yo na fabrication ni za ki toko na wenge e bozola na chambre yanga yanga yo le kaye ya tata kasumi ya pembe ya pembe supu supu ya nyanzo supu toyebani bien on se connaît et baby zoom ça fait $300 na kasi merci là tout merci peut-être pour ça tout ça nabi bien basa musuka zingana yebite poto yo ngala ngana oyo tema mbolo bese belé nalingaka ke bato tu botala biso bamoni ba preuve ya nzembo ke ngaba yelenga mais pourquoi mutu fa finganga pourquoi mutu fa mais quand on va pour abutu ya français ça bien nazo ba bien je suis pas une tête pleine mais une tête bien faite comprendre nakoya la TV te pour l'accès bato français soko za mayele sala bonbon nini on vient na biso bonbon de la sagesse on vient na biso waze kwa ça on bato mayele bangwana est-ce que biki vient na biso waze kwa ko le ka TVT alo bakaza mayele yo moka ndongo tali na TV comprendre kaza mayele quand on entend la TV yo mo tu as fait noter ba propos na yé ba makambo ça ndinga réfléchir ça ya on a vu c'est la réflexion l'intelligence c'est la réflexion so tali ka vient na biso waze kwa yo mo comprendre que aza mayele ba tout ça comme ba prétentieux ala la sa biso o yazate to pour mon ki ba tout ça ba prétentieux toujours makala na ba émission ka fabriquer ça dans le français. Est-ce que nous avons fait l'émission en français pendant 4 heures du temps? Oui, bien, nous sommes au Congo. Et puis, dans le Congo, ils ont une place, ils citer Maman Mobutu, ils ont français. Mais biso déjà, tu connais Massina, Banin. On n'a pas la langue facile pour les parler. Vous comprenez? Oui, bien, Lélo, on va taper cours anglais. Mais tellement on a bateau bolobara anglais, on a toujours la langue facile en anglais. Les Français ou l'anglais n'est pas ça intelligence T. Ce n'est pas l'intelligence. Et ça intelligence T. L'intelligence dans le bango bien c'est la réflexion. Et comment on a réfléchir. Comment on a ça parce que la musique la biso intelligence fabriquer ça tanga na inate. Soki ba yele peut porter la musique ba tchele wana a kokamote. Biso tout ça musique à toilette na wesi. Toko ça ba tout ça musique à toilette na wesi parce que mutu mota tanga na internat. Mais du moins c'est une vocation. Et ça inné. Et puis vocation ba orienta kango. Yangana tukutana ba na ba vie na biso ba les rois de la forêt ba tali vocation toza na ba talent toza na ba orientango yango o toza lelo.
On comprend? C'est pas les Français. Ce qui est bon, en fait, ok, tant que la musique, on a classe, mais tant on a classe, toujours on a ma toilette. Et ça, il est. Et ça, ma vocation, bah, orientée. Il y a des donneurs de leçons qui fabriquent. Il faut être juif avec les juifs et puis grec avec les grecs. On va la côte on a raté. Merci. Je suis juif avec les juifs, grec avec les grecs. On va la on a raté. Hypocrisie, à bas l'hypocrisie. Hypocrisie, ça m'a bé. Si on a vrai dans les ketchou, il faut que ça soit vrai. On a vrai dans yo. Tina souka. Comprendre? Si on a comme qu'on déraille, vérité, c'est quoi les vérités des urnes. Comprendre? Les vérités des urnes. Parce que Moutako les kabi, une élection. Mais les vérités des urnes, c'est ça. Et mon ami qui Nzembo Bayela qui ne déplique. Ce qui peut-être, ça vraiment ça. On a des photos taquées. Parolier. Mais yo taqué moninga na. Et puis, Moutouango a lobby na yete qui ayembi kutango te. A boyi na ye koyeba parce que ngamo na yebisa ba proche tanga. Ce qui to bimisi yango et vous allez mabe. Et puis, il y a une mission dans la boîte autour de la vie, n'a qu'au en vouloir y être. Et ça faut merci. Merci beaucoup, mais bah audio n'a pas eu qui s'en bateau. Là, bah conversation n'a conversation n'a bah capture conversation. T'es pesate, en tout cas côté paix causer la maté. Côté pénal à paix ou à causer la maté. Tengana zana voyagera trop moi comme on a aussi voyagé il a sombelé un billet comme tu appelles un billet là makambo 300 tu là pour attendre passe le 300 va payer ça va pas azaka na bolinga vers yo yango na yebi na autre chose le bolamu ele kebele ngasiko na tellement intelligent que na ko yo lo bolamu na salela na TVT mais yé na nzambe na ngande to yebi yango. Vous comprenez? Ça va ça. Vous avez suspect. Nandine. My few. Ya solo. Mais et puis, so my few. So, monde tout ça boy. Monde ya balinga pe na balite, mutu sko fatanga ba ex na e. Il vous a ex belé, vous s'en balle ba te belé. Te mutu fatanga ba ex na e. O ya go mona na katsa ba ex. Nakata ba ex. Yemo ba yebit nakata ba ex. Ngai. Fatanga ba kombo tu ya ex n'est pas de la bora danser, ba fia danser. Keba. Ba ex mususu bazara na pe. Kitoko. Sans plaignant zate. Kitoko, toyebani. Faut dîner sur ex ni yo. Kitoko. Il est ex non. Ex na ba ex ouais na ba ex et puis tout ba ex na ba landa la moni na ba moni yepi aza Kitoko c'est bon oh c'est bon changa puis makambo na beba Kitoko merci pour l'inga qui n'est pas de quelque chose de la commission la personne doit l'inga rabi jazz et quand vous va bon séjour en Europe na plus soit mode de Skozali abi yalo masun na plus soit mode de Skozali ni mo Gelo masuri to peso ba mbote belé. Timbara. Oh, peso ba mbote belé. Gelo sunga sali soninga. Gelo masungi to peso ba mbote belé. Yo mutsunanga ti depuis quoi. Yo e histoire. Izo yamba ko na poto. Gelo masungi wa e histoire kitoko. Yo amutsunanga. Ozaka ba bina kulwa. Gelo masungi yo e histoire. Histoire nini? Kitoko. Pour la poto zota mapeka yo na fa de gas na ba gelo masungi. Tono zana ba. Ya solo tano zana bango pona boy na tanga ex mususu ya mibala mo pe bako silika mais ex na igelo masungi oh non tunanga da pot but ese message to cacher bangia pomba ça l'appelle des succès ça succès ne va ça succès musique beta omonia succès yoka na bisayo yo na bisolo mo succès et nzambe ils ont tempé dans circonstances là on comprend parce que lelo obi on peut sur exemple moi vie na biso tout bosse comme toujours à là na mabele ndo lobi na leki mutu wana so na mutu ati mutu na mabele te vie na biso waze kwa yaka kisasa awa
ado kumba ba vélo to ado comprendre karaté mais jour signature ya ka to pesa place na Congo comprendre mutako désespéré te na vie premier album na eza ouverture comparons pe na ba premier album ya bato mosusu comparons na ba premier album mais ya sala do ya mado beta te oyende siko kota ya mado to cha amour na ouverture to ke musika te to cha amour na ouverture de na tunio to cha amour na ouverture album ni ne yokana parce que yé pe premier album nga pe premier album na mais va partout mon bébé te o bande otanga mama kota ya mado parce que yé pe aleki na nzela moko boyi to koma wana biso pe to yesima premier album nanga ouverture comparons na premier album na ye comparant parce que yé biso to beti ouverture yé tanga betaki amour abeta tanga kenda lo na beta na Monique mais nga ba biloko bango ba obeta ngo soit disant na ba succès na bango na beti ngo na premier album nanga ba sala on comprend c'est que toko comparer ba tout et puis nga na ko sa musique lo ka Fabregas te yaza na style plus art grammatique yaza musique ça na art grammatique oh nzambi na ngai kasi yo linga na ko malwa ye poani ya lingi biso to ko malwa ye poani to ko ya rappel oh yo sana pour moi la règle art grammatique yeso abimi ke yeso abimi masa biso mo kuta na tata ke mutu atalika bangi bayibanga art nanga na concert plante na mutu ketata nzambe tata tokutana na tata lobaki tokozala na lola olandela mamna oh tokutana na tata teye patala émission na biso te ye bolo ba ye nzambe na ye ya pas nzambe na nga parce que mutu aleki bato talaka bato te parce que ya leki biso akotala biso esusu te soki nga nazalaki ye loko na leki bato wana nako répondre bango te merci donc yango lobeze beni oh eke mabe nga bongo na pose ke bien mozo banga te mo walete ya mo mbele ko funda tokende bonga mutali boso na kota kasho ngai na banga te apesa no to ndo bafu to boso na bale na obimiso ya to za relation ndala ngote bomba ouais oh disque maka to makamno to apoto likanisa en tout cas non pesa respecter notre que tient teram na bosa na ki na bosa na yana ça va quiz yana nyata oh kuisa ba jogo etonda pena donta yes yango tonda na pesa la plus sexy la mignonne ya fali bambote belé vient nga Blanchard Kabanga na pesa bambote vient nga Paulo Monga lobi lichette c'est bimi pomba bimi si lichette ba mettre ba okima lichette bimi maître monte no résistant na kuluna akoka te ba kima soit bimi kuluna okata yo beta likofi kuluna kati ko boke vient nga Paulo Monga lobi nga bomba petit na bimi sa lichette au fan c'est sous machette te oh le bas vient à biso boke tu l'air grave bokota l'air grave comprends vient à Blanchard Kabanga na peso ba mote belé pesi si bon c'est ça dit le ba mote et belé na pesi Paulo do tous santos ba mote belé les Kings lo ba massa nanga à Lobo Star na pesi Rigo Bantu très intelligent na pesi ami ngombo mokonza ba commune nyonso to jali Risli Bastos na peso pe ba mote et belé donc en fait tout ça quoi tout ça na liba tout ba Yannick Dondi amone moi papi moi wana yango ba Yannick Dondi bazali donc na pesi Odette Lessa Yannick Lessa ba mbote et belé miso play Flori Code pin na peso ba mbote belé la plus sexy tout donc et puis l'homme c'est Merlin Tanjigora ba finga dimanche ba benga boye téléphone na maboko pomba biso tu ba mandia biso tu bato kosenga na benga bango bazolo ki bakoma bato ala mais biso tu bato kosenga ba fininga dimanche téléphone est sonné na moni fabriqué na bengi fabriqué na bengi na tadi oh fabriqué
tina oyamba te nakotina poche. Merci. Merci beaucoup. Merci de Olinga Kevin et pendant quelque chose, c'est le Raramai. Olinga Koloningi, au Bougasona Messango, mais c'est qui toque au Boukapapa. Lege. Chez Open Follow Badana TVR Open Open Azwaka, où il y a un peu rep pour moi sans peu confier. Merci de Olinga Kevin et pendant quelque chose, c'est le Raramai, vous abonnez mingi na Congo Liziba TV parce que à tout ça ne maram. Oh, Pomba Lobby, Yomuta Lobby. Vous banga. Ti, nga banga na ngate. Nga na banga te? Bochande nyonso bat ba mona. Nga na bochande nyonso. Kitoko. To kata te. Est-ce que na kata mission nga na? Nga na kata na ngate. Nga pe na mpona mutu nyonso, mpona bino nyonso. Bijou Kambi, Maman Toko, sa famille Kambi, Marceline Kambi, Sandra Kambi, Hortense Kambi, Bijou Kambi, Bibi Kambi, vous êtes belé, Maman Toko, na pesi nombote, Maleli Masangwa Foire, Gina Longo Momosi, Robert Ebuka, Sabolobi, Chibola, Ski, Babia Papi, le roi, la carte limitée, formule Yasuka Bilangaero, Tomoni Bongo José Ndombe Showman, Mutaliki, Azatabi, Yannick Pangi, Babi, Tezozana Yoana, les Koya Jonathan Bolingi, nous allons bientôt les 4 jours à Dubaï, 7 jours en Turquie, tu as la carte de message au Samam Nabiso, tu as bien, ban actu à Turquie Nazoya. Tous en abîme bien. C'est ma caméra qui est bon frère. Sans oublier Jean-Paul Oué, les Jean-Paul Oué, les 19 anniversaire nanga. Ba obalinganga, ba tindara quand ils alara bien. Merani, ba ma chanter ma prière na peso ambote bisiko zali. Nami ke vous êtes belé Lionel Ekambi, balobi na ni susu Glen, ba te belé hotel ngai na kati ya Congo Liziba TV nami ke Turquie, Tunisie, Canada, Chine, ba te belé boza l'émission parce que vous avez la posa pour répondre. Il y a un lobby malgré nous sommes occupés au bâtiment. Oh, le bel dans le téléphone. Oh, la conversation est en train de vraiment. Merci à vous de venir pendant les questions. Vous vous abonnez à la chaîne de Congo Liziba et à l'Eke TV officiel. Merci Nayo. Merci beaucoup. Malgré pour l'autre fois, c'est un problème. Nga ba kilo dans la tango de akala. Ma personne a pembe. O kitoko. Les habillés très propres. Kitoko. Oyo mona nini te. Non. Fuelema. Merci ma caméra mon frère so qui est ngana bino to moni mbala sima. Si ya mulex egeno. Ele vino siet. Oh venanga. Venanga pena si ya mulex, nga pena venanga to bakanganga na mikili. Ala parmi bato boso bayaka na sala de détention. Pour y avoir donc la ligne il y a trop quoi. Et puis viens mon play. À ce là voyage dans les bosses na qui dans Dubaï bana bana voyage dans les bosses vie vient dans le monsieur langai à somber langa billet à ce là bien les anniversaires dans ça to ça langa les sous anniversaire et ça bien ba papier le roi la carte il y a Willy Mouché et tolomo moto ah oui comme c'est ça et tout mal voilà c'est ma bisou bye. Oh Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez pas bon? Aussi si Yahweh, t'es pas bon. C'est une unité, mon fils. Soit tu as nos filles. Ah ça, radio, les gens radio. Là, on va déjà m'en voir ça. Quand je l'invoque, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je t'en montre, que je garde. Yeah, 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 yeah. Commandement que je garde. Yeah, 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 yeah. Ça sont les musiques Nasuka. Ah, j'aime ça au Gangano. Au Gangano. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
C'est bon. Oui, oui, expliquez. Oh Dieu, mon cœur soupire après toi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Dieu vivant. Salut peuple de Dieu, c'est le groupe Cœur d'Adoration. On est en plein studio avec un projet qui arrive pour bientôt, un album. Donc on est là, donc préparez-vous déjà. Si Dieu nous permet déjà d'ici mois d'avril, vous aurez peut-être des clips. On est là à une séance d'écoute, on écoute ce qu'on vient de faire là. C'était la dernière séance pour la prise de voix. Là, je vois Théo est là, Agé est là, Maman Ro est là. Bon, les autres ne sont pas là, mais c'est une grande équipe déjà. Et votre frère Freddy aussi est là. Donc, soyez vraiment patients. Votre album arrive. Nzambe Togolonga va. Dieu est bon quand je le vois, il m'écoute là. Remplis mon cœur à tel point, je vis le doute. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Peuple de Dieu, on voulait simplement que tout transmettre nos messages importants pour ces moments, vous dire qu'on est vraiment prêt, on est chaud, on travaille sans lâcher, sans se débarrasser de notre énergie. On a vraiment mis cela en disposition pour essayer que et permettre Bisoto ça a vraiment quelque chose de bon. C'est juste pour ça. Salut peuple de Dieu. Nous sommes toujours là, na kati ya boulot en Manzambe. Car la Bible dit que mais nous sommes là en train de préparer encore la nourriture pour attendre. Nous ne sommes pas pressés. Je sais que vous aussi vous avez pressé, mais je sais que tant que nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons fait. Et je crois à notre Seigneur qu'il va toucher les âmes et il y aura vraiment aussi la délivrance, il y aura aussi plein de choses, la bénédiction, car la Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Je sais aussi que si le Seigneur entre dans ta vie, c'est là où il y aura une transformation. C'est pour ça qu'on a chanté Mon cœur soupire. Mon cœur soupire, à tout moment j'ai besoin, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour tout le monde, nous sommes là, on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup à dire, mais c'est l'un des belés, donc à bientôt. Merci. Donc tout ça vraiment là au four et moulin. Tout ça bon ça moi il est vraiment pour le peuple de Dieu donc ce qu'on les liloba beaucoup à la sauver donc album oyo beaucoup à la délivrer, beaucoup à la bénir, beaucoup à la guérir parce que le nom de Jésus sauve. Mon cœur soupire et ça parmi l'une des chansons et que possible bino boy basusu ko lukanzambe na profondeur, ko désirer nzambe wana parce que sans lui on ne peut rien, sans lui tout ça les côté que Dieu vous bénisse, c'est le groupe Cœur d'Adoration. Oumela Design, une agence audiovisuelle multiservice. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.